Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tina bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille Mbongo ndambu ndambu. Et ben besoin pour aller. Na lingi risqué. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. What's up on those of our own yours? Oh, yes, I know some building. The young people na table. 2,000 na nivaza. Ask como pico comendo assim. Ask como pico 1,500. You saw me balebo 2,000. I'll take more miss as os benefícios dele. E bele. Caspo boy go miss on pata 50,000. Pour o sortir o moko miss. O moko boy 1,500. Mais na winzara isa boite. Problème est papa. Na winzara ina ero kende 2,000. Oui, na winzara 2,000 bon na uchi. Ni so na 25 bot na teke na mama neka na winzara. Na combien? Na 1,500 pika. Bot mo 1,500. Bo so teke bon na 1,500 ba on va teke en combien? Ba kabola combien? Bon ba yebinde ba kabola. Ko ba ba te 2,000. Em su de bot le fois bi fa mako 2,000 na mako 1,500. Pour ce que vous avez un bénéfice de motika. Non, attends,
tiki papa parce qu'on a bana bena vivre ndeni ba papa misale ezate c'est que ozo bénéfice ya mukie kaka skoto sande ba papa misale ezate bisema to komba papa to komolesa mibala oh là là kishasa bakangi ya solo mais est-ce qu'on est teka bo o se tu vas msibe na moi 20 000 likolo na kombo nzambe lo ba kombo nzambe 20 000 ba plus moto ba 10 000 8 000 francs 10 000 chaque jour raté chaque jour mukolo ozwa bien au bénéfice mukopo ozwa mabe obwate mwa muke mais comme soupe vous avez boké pe bo eteka mpate eteka bien mukomo soupe terrain soupe ti na oteka soupe ozwa mukomo ne loka mabe pe donc okoko na soupe ki 15 pe 16 oteka te siko so exemple eteka mito sala na ondeni okende on otekela bato we lali na oteka na mema okanzela te mo moko na bato ba 1000 francs balongo na sope teka mite ekolala lobi na tongo na bongisa nkaka na yesu koteka siko tongo bongisa ngo sundeni osala oni na bongisa ngo na buku obandela kolona toni na kangi yango bien na sokola ngo mai na classe yango na bassin na kini donc sopela ngo sumai mais tango okete ko ebisa bato tekeza ya lobby oloba ndenge ni papa yo c'est que obuki lokuta bonjour merci beaucoup bandeko balandi émission moseka malheur moderne ndeka topesa bino exemple likolo ya pondu wana eza pondu ya caoutchouc pondu babengi ya caoutchouc eza différent na pondu ya Congo parce que toana deux sortes ya pondu surtout pondu ya caoutchouc pondu ya Congo pondu ya Congo nde omona manyoko wana batokisa parfois manyoko parfois boye basalela fufu mais ya caoutchouc o modèle bomoni opena boya qualité eza kana manyoko pena te manyoko nango baliaka te po manyoko pe ezwa ngonga mo linyoko mo boye mais basalela ngo pena fufu pena mingi te baliaka ngo penza te donc yango wana voilà pondu ngo eza mo ba qualité belé nde somona ngo boye te kama pe prix likolo par rapport à wana par rapport à Congo ozomona boye eza sucre surtout moto ayebi kolamba penza boye so alambi mpana ba qualité bien atie aubergine atie poivre atie babiloko ebele atie poiron babiloko ebele ba ndembi donc ba légumes mo bien koti na kati soko sentir sucre ya pondu na mo mbisa okauka yo moko tango zolia et surtout fufu bene ça pena bien tapé au sentir pena ko lia pondu ponika ngona machine te tout en pa na liboka nde ko ka qualité na ngwe bando bisa non maya sucre mai mo bo pembe ko bima le roi midon donc voilà autoza non poto sabino na particularité à pondu à Congo yango wana merci botikala malamu c'est un musicien. Alors, bien, on a kuna. C'est un musicien. Robo, Yasuka. C'est à vous. Maman, bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain. Pona kotinda mbongo na prix ya muke,
tokende chez Monfa. Monfa, Manefo Africa. Manefo Africa SRL, partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais, peu importe le montant. Manefo Africa Monfa, plus 32 23 15 45 24. Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et si kana matonge ezalaka na mbutu butute. Et si kaba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa. Tinda misolo na yo. Peu importe le montant. Kaka na 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Bombers. 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 At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. Plus 243 82 175 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. In my feet it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseigneur de Malewa moderne.